faire oyo ba musicien na biso ba komoza ba menace na poto awa pe ba shege to pe ba courager mususu ba komo menacer ba na poto pour na makambu ya musique na bango pona yo komona omona makambu wana nde bon makambu ya musique ya bana ya Congo ezali bien ndenge biso toyebelaki na époque na biso musique ezali eloko moko pona lisano ya population mais lelo musique ekoti na kati ya politique bakomi kosala biso zunguluke bakozwa biloko mosusu na kati ya gouvernement baoja wana na musique pona odraitayi peuple mende eza bien te mais eloko bato poto bazosala population wana ekima sentiment de mekima na pasi bakena retrouver na poto bakisi na sima mikolo bakozonga na mboka na bango mais bakomi na kati ya mboka ngo bazomona susu peuple congolais azo souffrir koleka alors bakotuna ba mission bazokena na poto bazosala ba campagne moko ezangi tina ba campagne na bakosala pona mutu to pona population bazana raison oyo bakomona asali campagne na poto etangani pona sokolo panga fallait ba betaye pona nini pasi eza na Congo elongo biso nyonso toko vivre awa tozofanda susu bien te basoda bazomenace biso kozwa bakama mbongo kopesaka bango bambongo bino bokabi pouvoir na peuple pouvoir bokabi na peuple bolakisi peuple munduki bozi pouvoir bopesi na soda boyebi peuple aza na pouvoir tobima libanda bobeti biso tosala boye babeti biso alors tokosepela nango te yango wana papa journaliste yo ozali otambola bamboka ebele otambola na misika peuple azalaka na libre moko boye mpona kovandika na kati ya pays na ye mais oya biso awa na kati ya mboka na biso soko olingi kobima mpo vandiki ata lipa ata transport okomona munduka elandi oyo na nsima moyebi ovandike na mboka eza te alors mboka etikala bongo eza na tata te eza na mama te nana akodirige biso tala ndenge tokomi tokotrouve camp bana tozobota bano basilisi classe lelo tomoni bapele ekomi na ebelebele eza betide basilisi classe bakosala camp tozosouffrir talanga moko mpa nazali nazofutela ndako nazolesa bana nazotangisa nazotrouve kaka awa musala eza te musala toyekola tobwaka yango na nzela solution ekokozwama na ndenge baosala makambo wana pa ambassadeur na biso mpe aza na pays wana étranger aza kovivre yango mpe aza komona azwaka baréponse azwaka makambo ya ndenge na ndenge mpo na biso bacongolais balobaka rien ekoma kaka etali bango yango wana esengeli sikoyo tosala systeme ya bapays oyo eza kosala peuple azwa pouvoir na ye soki tokokufa tokufa lokola bango babandi na poto baza bacongolais baza baétranger te babeti mpe étranger te bazobeta congolais tokola toyeba mboka etambola ndenge nini mboka batonga yango na mutu moko te mboka batonga yango na biso nyonso tobimisa baide ozolanda yaya yango moni sikoyo tofai na vie oyo baza na raison soki bakoboma babomi biso mpe tozokufa wa bango bazokolia bazosala bacampagne na pays étranger bongo biso tozotikala tokotravaille ndenge nini Radio Télé Lisolo.com. Travaux na bango de musique mais bango musique na musique bango na bango na politique je me dis que non c'est normalement c'est pas logique parce que bien bon on a preuve que bango ba politique ba campagne ba sala kaka c'est ba campagne papa ozo bango te batike makambo ya nini ya ba campagne ba mususu ba ndaka parce que jeune bango musique c'est terminé tout so ba ke poto kene poto beta musique ndenge zalaka nango nini te donc yemba na ba to parce que dans le moment on a besoin de commerçants ba commerçants vous savez effort que non donc tenir bis na bino zate que non que kuna obandisi ba campagne sensibilisation ba to ba bazala na mutema na ngo na mutu mususu que non te babilo kwa kumenta dente siko ndenge ba shege bazo menacer ba jiken o ba na Kinshasa yo trouver comportement na ndenge bazo menacer l'assassin parce qu'il y a des jours passés ba jiken ba jaki ba menacer na ville akapa ba shege na ba courager bazo menacer bango pa nini bango kuna ba menacer pe ba musicien na poto
Mais tout à fait normal, hein, tout à fait normal, tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, chaque année, vous comprendre que la réalité, ils ont les canons. Si vous comprendre la réalité, quand même, ça va bien. Radio Télé Lisolo.com. Les alliés normales, puisque pour le moment, le peuple vraiment dans la misère. Qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal que les artistes vont soutenir les politiciens à Mboka. Comme ils vont soutenir Bango, il faut expliquer que la population, misère, souffrance et côté trop. Il y a un qui soutenir les politiciens. Parce que rien ne va pas dans ces pays. Il y a un poto bazali kosepelate bayebi ke bandeko na biso bazana mboka bazako souffrir bino bazako continuer koyembela ba politiciens okumisa bango ba grand prêtre banane ceci cela c'est pas bien. Radio Télé Lisolo.com. Bana poto ba commune à niveau à réagir parce que bazo mona que na base réalité yango ba commune à niveau à sala ba commune ko réagir pour ba réalité zo mona na ni si ça tigi na musique a commune ko sala président de la République propagande et le moya malunga to zo mona na mboka o ezati l'essence que ni tozo souffrir tozo nyokwama lelo to komo mona ngo comme ba réalité moko pa ya ba musicien ba komi ko sala ba ta politique propagande na sens nini olege ya beta Eza solo est-ce que tu es parce que tu as la TV, tu as la propagande, tu as la Bukavu, tu as la Bakin, tu as la TV, tu as la musique, tu as la première république propagande. Oui, raison. Apa ouais, raison, tu as la mission, tu as la propagande, le président, ou le salam, tu as la politique, comme la politique. Pour l'anime. Est-ce que tu as la musique, tu as la politique? Tu as souffert, tu as quoi? La misusu bango balalia pona nini souffrance leki na mboka bango ne na bona siki bango nde ba commettre erreur na eloko bango basali bango ba sheki po bana poto ba soutenir basali o eza ezoko monana na misu ya batu que population congolaise azo souffrir. C'est pour cela que ça la mabongo mais bango lokola bango ba moni que bango balala libana ba misa ba kabila bango ba magnifique bango moni ba combien niveau ko réagir ko menacer bana poto que bana poto bazana raison. Radio Télé Lisolo.com. Ça là, quoi aboutir un résultat nini? Résultat ezaka ko faire partir bateau parce que wana ne bateau wana bazo pour la biso déjà mémoire na niveau Europe ko nemba bandi yango il faut biso faire conscience biso ça là que pour un jour bateau bazo mo sa biso parce qu'on le fait partir mon net bambo musunya bazo ça là qu'on le fait partir biso tika na mbo na biso to lwa moto ke bateau ndekwan bako ko yawa ba me retrouver pe biso to ke ku ba place mususu bateau me retrouver dans le sens là. Donc pour toi tu es pour ndenge bana poto bazo agir? Moi je suis d'accord na ba lirwana ata epe na mboko il faut salma so musicien asali makambo ayo ezo pesa biso ata esengote il faut to benga na yeso to combattre ici dans le sens là. Merci.
lisolo.com. Vu na bango tout comme peut ba musicien tout comme ba musicien na moment ya reno amoni que nako soutenir mutnae pourquoi pas est-ce que est obligatoire que non biso histoire à partir moko mpanzi moko ba za na mouvance ba kozala ba pe ba za na opposition ba kozala et bon ba na poto ba kindo brutaliser ba musicien pour nani que non ba conseil na ba kuma ko enilan dans sens ni c'est comme ça c'est bon ba kuma ko brutaliser ba musicien na niveau poto bango pe ceux qui baye balongwe na poto baye na kishasa biso to ko brutaliser bango donc ndenge ka ba chez ba brutaliser ki ba parisien on a pour na yeza malamu bon eza malamu te eza malamu na sens bon ba brutaliser bandeko biso balongwe ba kilomètre conseil na poto na sens eza malamu yango wana bazo tindaka bango bosala la biso bo tozomona makambo ebele ba musicien bazosala na mboka oyo na bandeko oyo surveille le cas ya bandeko na biso basheke so bato bazo me retrouver basheke parce qu'ils se retrouvent pas na b'intérêt na bango personnel bazo me retrouver te moto akini parler akomi na ye komo débrouiller na ndenge na ye so bato baza na raison bako ko réagir ko beta bango baza na raison na makambo bazosala bazoyemba bazemba na bazosala le ba campagne ya bato wana basala libisoni pona yo ndenge bazosalela litango to pe kombango à partir ya Europe biso toza na Congo awa est-ce que makambo bazosala bako abutir na résultat nini résultat ezaka ko faire partir bato parce que wana ne bato wana bazo fula biso déjà mémoire na niveau Europe ko ne ba bandi yango il faut biso pas conscience biso sala que pour un jour bato bazo mo biso parce qu'on le fait partir même net bambo musine bazo sala wana on le fait partir biso tula na mbo na biso to na moto ke bato mbekwan bako ko yawa ba me retrouver pe biso to ke ku ba place mususu ba bazo me retrouver dans le sens là. Donc pour toi tu es pour ndenge bana poto bazo agir? Moi je suis d'accord na ba lirwana ata epe na mboko il faut sala ma so musicien ata makamwa yo ezo pesa biso ata il faut merci lokola atana kat na mboka oyo musicien asali makambo na ye esengeli ko combattre ye nzoto ya mwasi ekoma nango eloko moko te na kati ya Congo na banzi bandeko na biso ba congolais ba congolaise esika oyo tozali koloba lelo vraiment ezali journée spéciale des femmes congolaises ya solo basi oyo babota biso basi oyo bapesa biso mpema basi oyo balesa biso bamelisa biso le miliki ya liboso oyo moto nyonso tuna mokili oyo amela ezalaki miliki oyo ewita na nzoto ya mama oyo epesaki ye vi pe mokumba ya liboso oyo asalaki mwana ezalaki bamiliki ya mama oyo abandaki komela me bandeko na biso mibali to raisonner tokotia ba mama nesika nini mama zali mutu tokoki ko écarter na kati ya société mama zali mutu tokoki ko boma ye mama zali mutu kokata ye miliki oyo melaki okati yango epai yo bimaki otie banzete ya solo bandeko kaka biso moko ba congolais kaka mama ngo olobike na sali yo boy na complicité ya biso na bandeko na biso ba rwandais to sali bino boye kaka biso moko ba congolais pe to bandi lisusu ko dénigrer mama kaka kotika ye bolumbu en public na ebite werason soki abotama na libanga to abimaki na nzete ubi abimaki na mai akosepela mwana oyo aboti batika ye lolenge oyo yaza kotika bandeko na biso ya basi lelo femme congolaise akomi mutu oyo akomi na tina te yeso sans plus tarder tokolekana nano na lombango epai ya mama na biso igete mokonzi ya bamama te acoustique bamama nyonso oyo bozali kolanda biso ndeko oyo ozali na mwasi na kati na ndako kokanga ye te tika mwasi asexprimer abimisa bapasi oyo azali komona bapasi oyo azali koyoka lolenge ya kosabote bamama